malili ekoti yo okrake. Juvenal toza bien ko sentiment biso bato to bozaka soki batieli bino micro wali boma alors le bape ozozwa vi fionto yo vi nini ozo serie so oyebi likambo te batuni yo likambo wana korépondre te so yo oza complexe nga na complexe te obeli liboma to nini mpo ani bolinga kozala na bato bien te toza bien tooseka toose respectane olingi bongo te do yo yengo olakisa ngo nzo oza yanki ofungoli no pe monoko mo bandili oloba pe makambo baoto no makambo na ozo répondre no calmement do normal de ozu ata une seconde te yokanisa makambo baoto na ngai nani o no répondre ya nani po obosani ke attention na bina finga oso oza complexe oyebi bien ke no raisonner te po na moni ke yo ngola kasanga ke yo wana mutu te o salani ya jalousie ngam na pimele blo ba succès ngam na loka bino se boya poto succès sila ya faute nanga ndenga na e poto na na succès na kini na pe na succès na poto ya faute nanga elonga na oyebisa yo omoni makambo na ucho loba na télévision eza compliqué ta et esenga te fosisa na ba université pour comprendre makambo na lobi eza tellement facile même ata mwana waza na maternelle on comprendre et loko apasi wana eza te et mwana makambo na lobi revoir sur ces émissions ya Ken Piana donc vous allez comprendre que et esenga ka te foko ta classe pour comprendre makambo oyo donc deuxièmement oloba osouligner nayebi ke oza na posa ngai nakota na jeune na yo oya pas de souci message il est là na ata nakota na jeune wana te olobi lisusu ke boza ba jaloux Karim imaginez tonton JV je parle de moi nous allons jaloux il y a Karim pour quel intérêt Karim yo ye pototi j'étais obligé nga natika ba makambo na nga ndeko na nga ye poto na ya kotala Karim na komi pa na nini minuit na futa ba transport na nga ba itch na nga pona mona Karim na moma wana nga Juvenal nazaki jaloux te. Bonsoir Juvenal. Nabenga ko tonton Juvenal na préféré na bengo Juvenal pour na moni on dirait malili ekoti yo okrake. Juvenal toza bien ko sentiment biso bato to bozaka soki batieli bino micro wali boma alors que le bape ozozwa vi fionto yo vi nini ozo serie so oyebi likambo te batuni yo likambo wana korépondre te so yo oza complexe nga na complexe te obeli liboma to nini mpo ani bolinga kozala na bato bien te toza bien tooseka toose respectane olingi bongo te do yo yengo olakisa ngo nzo oza yanki ofungoli no pe monoko mo bandili oloba pe makambo baoto no makambo na ozo répondre no calmement do normal de ozu ata une seconde te yokanisa makambo baoto na ngai nani o no répondre ya nani po obosani ke attention na bina finga oso oza complexe oyebi bien ke no raisonner te po na moni ke yo yengo lakisanga ke yo wana mutu te o salani ya jalousie ngam na pimele blo ba succès ngam na loka bino se boya poto succès sila ya faute nanga ndenga na e poto na na succès na kini na pe na succès na poto ya faute nanga bino ba makambo ko te komela bino bat ba ibango te po bwana succès te ngande na succès nde na sell your voice panza ngo lisusu ya importance za kombo na ya Karim Mokonzi na mabena ngana malamu nanga ba fan nanga balinga nga bongo dona na tina mutu te na ba jalousie na bino bwana ya ki mal placé banda po banda ba jalousie ngo est-ce que si bo remplaçant nga trop nanga wana si bo remplaçant ngo bokoka il faut bo sanga po boko ma combien yoka soni ko Juvenal yoka soni mon jour une minute au raisonner kaka et mutu no répondre we toana na problème te mais o répondre pour OCP sa bato mona te o yebite pe ba sela ko elo côté na vie c'est quoi liboma monde mali les côté yo imbécile d'ailleurs bino nyonso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te
dans la poste à ta relation mutu te moni moyen te au bloquer au vandi d'ailleurs bino nyonso na nga pesu na poste relation kutu ya mutu te dans la poste à ta relation mutu te moni moyen te au bloquer au vandi. Salut Karine Mokonzi, la baronne, mais j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, moi différence c'est la cas entre Mokonzi et Juvenal. Même à la manière au solo là, même à la manière au discuter, au mon avis Mokonzi aza Mokonzi qui bat la paix azara qui bat. Donc voilà. Alors premièrement, au Beninga, directement au commis quoi Kizenga par défaut, il y a l'accusation peut-être on a habité, c'est leur explication peut-être aux yeux. Mais et l'on a eu au moins makam na ucho lo bana télévision. Et ça compliqué ta. Et c'est nga te faut si ça na ba université pour comprendre ma maman na lobby. Et ça tellement facile. Même à moi na na maternelle on comprendre. Et l'on quoi pas si on est et moi makam na lobby revoir sur ces émissions à Ken Piana. Donc vous allez comprendre que et c'est nga te faut que ta classe pour comprendre Marambo Oyo, tonton, j'y vais ça nini à lobby. Et ça n'a pas facile, il y a à comprendre. On se comprend, n'endenga ma bête. Deuxièmement, au souligner, n'a pas que vous en pour ça, hein? Ngai na kota na jeune ayo, il y a pas de souci. Message il est là, na attend kota na jeune ou en até. Au lobby les sous que boza ba jaloux, Karim. Imaginez. Tonton j'y vais. Je parle de moi. Nous allons jaloux, il y a Karine pour quel intérêt? Nga tonton, la banelle sous. Nous allons jaloux, il y a Karine pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Parce que nous avons un micro. Binisa va proposer à insupportable. Et pas ya batu. Au peba yidaka. Makamanga musupe beba. Parce que dans la Karine Mokonzi. Au ebi ba soutien on a soutenir yo. Lorsque banoko n'a pas problème. Moi j'étais toujours là présent. Non, dans l'ensemble je parle de moi parce que là tu m'as contacté. Pour se comprendre, je t'ai soutenu dans mon marambo ébélé. Karine yoye poto. J'étais obligé, nga. Natika ba makamu na nga. Ndeko na nga ye poto. Na yakuta la Karine. Na kome pa non ernin. Minuit. Na futa ba transport na nga ba itch na nga. Pona mona Karine. Na moment où on a Juvenal Nazaki jalouté, c'est parce que je t'ai considéré ma sœur. Est-ce que je me fais comprendre? Je t'ai considéré ma sœur. Nana benga ba filora. Na benga ba Pamela Shekola. Na lobina ba ndeko na bino ya mwasi ya ye. Vous êtes obligé de venir ici à Paris pour que nous rendre une visite. Mais bali na bango baboya, balingate, basi na bango wana, bako s'afficher na bajara ba télé réalité baboya. J'étais obligé na supplier mi bali na bango pendant 2 à 3 jours. Je le faisais pas, c'était pas pour ma famille, hein. C'était pour toi Karine. Tu sais pourquoi je le faisais? Parce que je t'aimais. Pour le vrai. La considération que j'avais pour toi. Mes attentions que je t'ai données. Rien à voir. Je répète encore. Tu le sais pourquoi? Je me suis sacrifié de mes temps parce que je t'aimais pour le vrai. Et aujourd'hui, Ozolo Balanga, qui n'a jaloux. Jaloux. Jaloux par rapport à quoi? Et pour gagner quoi? Tant que loco. Tonton,
nalandi émission osalaki na émission osalaki nazo reprocher yo na point oyo donc soki oyebi dossier te korépondre te eza bongo omoni makambo na oloba na yo esenga classe te pour comprendre yango eza facile donc fozala na baélément. Est-ce que je me fais comprendre? Faut en avoir élément nouveau. Oyo, que tonton, mon émission ça la qui n'a qu'un. Classe boy, il fallait pas au loba. N'enga non ça ni, n'a pas se justifier. Surtout yo quand il bien té, tous en conclusion. S'il faut ngana s'excuser na souba nango, non s'excuser. Makabo qui n'a pas bon. D'accord? On oublie que au finanga. Donc ça veut dire que au salakout na posa ya autorisation à mututé de ce do finga au la automatique. Mais ma chérie, tu penses réellement aujourd'hui si Karine Mokonzi, la baronne, à qui moi tonton je valorisais à travers le monde, au finga, tu sais quoi? Et ça là ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? Parce que batu oyo a danger. Batu oyo to bengaka ba star, ba célébrité. Je ne suis pas là pour citer leur nom. Au finga bango. Est-ce que vous comprenez? Na bané lisusu. Batu ba bengi ba star, ba célébrité. Basta renommé international sur le parfum. Au finga bango ya osakanate. Donc ce qu'on finit ce qu'on le moutologo la nga, tonton JV, qui balachou de la presse. Donc ça veut dire que naza niveau mona batouana te mais yo finga batouana. Donc et ça n'a ni chaud ni froid. Vous comprenez? Moutologo na cop nae. Moi je l'ai dit. Au moment où il y a na TVA. Tout va bien, on chroniqueur tout consomme. Mais au fur et à mesure, au moment où il y a des cop journaliste, journaliste, mutama boka zongeli cop na ya maboke, mutama finga azo conseil na cop na ya ma finga, mutu ya donc mutu zongela musala na ete identité na ye. Pour clore, Karine Mokonzi de tonton quand na mesanaka au glorifier bino. Papa me lâche la bino touana. Parce que moi je parle à Karine. Karine, au lobinini, que ceux qui boya ba poto boana ba succès et talingaïté. Karine, au lieu sur la moukinza na sur la parfait. Et dit misara solo me muto oya tombara victime na ngoya la zolo. Et ça veut dire que sur la moukinza na ya parfait. Solo nde mutebi mara victime mais cerveau nde mutu siko azalaka na temps ya ko identifier solo o eza ya nini solo o eza ya nini solo mabe eyeba na ngope mokili mobimba mais soki ebimi place bato bazala bakanga bazolo ba misusu omona oyo ake na gauche oyo ake na droite. Merci beaucoup Tantine. Bonsoir Juvenal. Nabenga ko tonton Juvenal, mais na préféré na bengo Juvenal pour na moni on dirait Malili et Kotio au craqué. Juvenal toza bien ko sentiment mi so batu to bozara so ba cheli bino micro. Wali boma. Anke le ba pozo za vio fianto yo vini ni ozo sérieux. Oh so yebi likambo to batunyo likambo na ko répondre so yoza complexe nga na complexe obeli liboma to nini poni bulinga kozana batu bien te toza bien to oseka to se respectane olingi bongo te do yo ngo lakisa ngonzo oza yanki ofungoli no pe munoko no bandili oloba pe makambo ba oto no mamnanga ozo répondre no calmement do normal. De aux yeux à une seconde te yokani samarambo ba otu nanga nani on a répondre ya nani pour obosani ke attention na bina finga oso za complexe e bi bien que non raisonner te pour na moni que yo ngola kasanga ke yo ona mututé
o salani ya jalousie ngam na pimele bino ba succès ngam na loka bino so boya poto succès sila ya faute nanga ndenga na poto na succès na kini na pe na succès na poto ya faute nanga bino ba makambo kute komela bino bat bayeba ngo te po bona succès te ngande na succès nde na sale voice panza ngo lisusu ya importance aka kombo na ya Karine Mokonzi na mabe na malamu na ba fan na balinga nga bongo bena na tina mutu te na ba jalousie na bino bona ya ki mal placé banda po banda ba jalousie ngo est-ce que si bo remplaçant nga trop na nga wana si bo remplaçant ngo bokoka il faut bo sangana po boko ma combien yoka soni ko juvenal yoka soni mon droit 1 minute au raisonner kaka moto non répondre au tourner na problème te mais au répondre pour OCP ça bato monate yebite pe bo sela ko elo côté na vie c'est quoi liboma monde mali les coach yo imbécile d'ailleurs bino nyonso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te dans na posa kuta relation mutu te moni moyen te o bloquer ngo vandi d'ailleurs bino nyonso na nga pesu na posa relation kutu ya mutu te dans na posa kuta relation mutu te moni moyen te o bloquer ngo vandi